Bonjour, bonjour, bonsoir, na balandian soya, avi BFTV, la voix céleste, mbote d'abino, bozali, ebele, partout dans le monde, bazo Olanda biso par la voix internet, wana niveau États-Unis, na moni pasteur, c'est ça monganga, la pétroninga, na niveau Europe, na Suisse, maman Konde Chita, la mère de opprimés, olingo la mikate, maman Konde Chita, na niveau toujours à France, maman Kabasi Charlotte, maman Kabasi Charlotte, na Belgique, maman de Charlotte, bozana Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo, et zali moi de Konabino, Moïse Man Kantibal, neto ça la décryptage ya actualité politique. Dans un motaza débat invité on a bango na bengisi bango pour décortiquer masolo ya mboka ba dessous de 40 millions so e bomana ki émission na bus émission no bolingaka. Tolo ba na bosante John Maboke Beneska Zali, to va d'abord na niveau ya président bonjour. Bonjour mon amour Kantibal. Bonne santé. Santé, c'est bon, grâce à Dieu, tous en a. Ok, tous en écoute, l'enfant terrible, bonjour. Bonjour Atibal. Ouais, bonne santé. Santé très bien. Ok, tu vas d'abord côté l'enfant terrible. Aux ans, la révélation, ils arrivent à un niveau qui est en 4. Yo, au côté partout, au côté ma traite, au bandeko, bah, qui est monté, bah, installation à niveau qui est en 4. Est-ce qu'on peut sa révélation à bandeko, bah, Hollanda, biso siko. Par exemple, tout le bateau, bateau, na bengi sibino, et puis que quand ça va révélation, bah, non, comme ça, nous avons sa côté, aux ans, 5 minutes. Merci bandeko nanga ba diaspora obozui libaku ya okuta nanga surtout pe kolanda ngai na ndenge bopesi nga opportunité. En tout cas tozaka wana pona kosalela bino musala epi kopesa bino ba information. Tolobaka ngo mille fois likambo nyonso ezaka na bandeli pe ezaka na suka nango. Nazaki na mwa ba information moko boyo na encore kovanda nango te fona pesa bino. Eza na bandeko na biso moko boyo baosala na ba entreprise oyo ya ba antenne oyo ya communication. Semaine oyo bazaki na niveau ya Kingakati barinda osala makambo na bango ya communication na kati ya concession wana ya Kingakati et arrivé que non nde bakendaki wana en tout cas kokoma bakomi na ba barrière oyo eza na kati ya Kingakati mpona kokota kuna basoda baotuna bango bakeso bino bwana cité efeneme eleka ndeni kuna po awawa tozaka boye tokomprendre su makambo ndenge eza te donc ndenge bandeko wana bakendaki wana ko arriver que no bakangi bango babisi bango bobima te tomona danger moko ya tokotika bino bokende boye te mais par rapport à bandeko wana eloko bango bakendela kuna bayo sala constat que non bantena monde baotsa kuna bosala constat que non ba fréquence est comme elle souté donc makambuto comme percuté donc so basa musala baluka fréquence ezo simba te elo monte ezo simba donc Joseph Kabila zo bango ba renforcer sous fréquence à bango par rapport à communication pour na makambu o ya ye ndenge elekana Kingakati donc ne tolo ba awa ba tamoko botoko mona ba signe moko boye donc ndeka papa tena ndolo ba politique faut tala ba signe ditado ba tamoko boye comme le kakuna donc yo l'accès que non mabe comme ya déjà ya ngwana ba diaspora donc biso ozalaka na to sabino oyo to mona to oyo to yoki donc so boyoki mikolo ye boye donc bo esipanda binoté donc Kabila ofutaka oyo ye moko alukaki encore toujours dans yo toujours alors ndengolo ibongo en vrai dina za sima biloko donc c'est que dans livre Kabila beza la communauté internationale nga sa charger na Kabila yemo aza ko se fait aussi des informations comme autant la voiture en géolocalisation te donc ça dire comme qui meska moi ben la ndenge azaki bisu les géolocalisation te alors na nyonso nini aza appartenir à présent donc c'est que dans salé flatter o ba kuta ko c'est quoi c'est que c'est ça ya ngwana te bendenge ni non ngana yebisa ba tuko kuta quand même aza partenaire alternance olinga bano ba kola o mona ndenge à présent antibal ba tunde ba combattre ne ba tunde oui aza partenaire alternance nengo lobby wana talaka mais quand peu la constat ba déclaration pour le président de la République na ba ne président de la République comme ça la sous ba discours na ye so on remarquer nenga bandolo ba partenaire ezal souté banda to le 30 juin donc président a pété déjà façon moko boye donc on a aligné mon président kende pour l'accès batu que non mutu oyo na ndimaki mutu oyo to sala na partenariat mais azo memanga na ndenge mo boyango anati kolinga ozong sabiso ya mamba karate to ndimaki partenaire boyena boy mais alaxaki volonté wana te
Joseph Kabila tikala ou la kisangote Joseph Kabila c'est un hypocrite moko tout fait donc amutu mo bolorwa pourquoi olia afula. OK, merci Tokozo zongana encore donc elone ko ba salelo on de to lo ba vous posez ba réaction musu ba dessus des cartes musu la bengi bino balé mbala mo pona ba de base à informer mbala mo pense vous à libre ba pesi so mo ya Rolanda biso na kati ba ndaku na bango la bitando muke na kati ba chombo na YouTube en tout cas tolingi to fungola bandeko ba ke neto ba kaka il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps, il y a qu'à pleurer, il y a aussi un temps de rire. Et c'est par rapport à la circonstance actuelle, Batbamoni qui est chef de l'État a bêti vraiment Nicolas Makassi. Nicolas Robert Tawana, ils ont justement pour la relaxer qui non, Ngonga et Koki à Massano. Fini la récréation. Dans la nuit de Gomoro, après avoir nomination, il y a Ndeko Labiso Tango Fort. Namoni proche collaborateur nazo na base la bi après avoir combine na Tango Fort azo ba vraiment fini la récréation. Maintenant pourquoi alors ndenge to kumbaki mboka liboso na ekuma meli ambalo comme différent. Le lozomona bato pesi 48 heures na Kabila aluka ko écarter tous les militaires moura o azalaki na bango na kati 48 heures on a pesi président 48 heures dans la carte ba décret au fatia tiko ko misasika awa na décret wana eza suma lobate masanote to pesa rimerte oh toi za na soda na ndako mutu nyonso tu baba nyonso na Kabila ye moko parce que tu vois à l'époque tant que c'est dans côté pouvoir sikawa aux aussi na décret pena Kabila pas aux na carte quand à ce chef d'état Kabila aux États-Unis ils ont le président fait ça moi garantie moi c'est ça qui est opportunité nyonso même garantie même constitution mboka pesa garantie état que sénateur à vie ya rouler ya kotambola pi azana plein toute autorité pouvoir na ya kotambola pi ko secrétaire des Congolais mais ça lokola ba pesi mutu biloko na kata mesa mutu ma sepe ya bilo sama belé aujourd'hui les loyo bande ko ba ko songa après 2 ans passés Chilombo à la kisna bato tout que Congo est cause la diriger te n'existe auparavant bande ko na kinga 4 pour se préparer là c'est bientôt la so et tout salama na kata so wana. Bon, ce Kabila va comprendre que il y a aussi Maraminduku, mon cher, Oyokasonité, Soroso Yandabi sur le moment Oyo, Zoa Babor, Benda Ngo, Zoanzela Yarana, état-major général va enregistrer. Parce que Bozana, Bozana compte individu, l'État a bibinoté, l'armée congolaise a bibinoté. Sauf qu'à résister, beaucoup de ce qu'on a fait. Parce que fait beaucoup de nana, ils ont mettre fin à la vie et puis vie à Kabila. Yango biso na niveau ya balobeli état que bapansango na kata de pes na kata mboka oyo ndeko monsieur Kabila je crois qu'il a trompé batumata mingi et FCC surtout mingi bandeko na biso bakambi FCC ozui bandeko Nemi ozui bandeko coup sur coup Chadari oyemei to ebisi bino le to comme étape nini. Alors à vrai dire bato va comprendre après semaine to kota a makameko mebele. Mais en réalité, Autocommune a presque fin, il y a mission à Kabila dans la carte RDC. Soit dans la carte RDC, ça veut dire Aya qui a le col à Moupaya. À côté de la babotte. Ok, présentement, on continue. Tout ça audio à la fin, tu es présent, Bolanda toujours. Vous avez un commentaire, dans audio comme ça. Tu peux pas me bandé. Ah bah j'ai la porte d'abord qui me ma place Kabila zone. Commentaire de Borochawana. C'est comme si on bang changer quand. Tout un côté la fin terrible. Babi Raïs Oza Pizonga et Tombé Makaz. Antibal. Au moins, charge de fidélité, ça, il y a des gens qui ont raisonné dans Libongo. Pourquoi on dit Bongo? Charge de fidélité, ça, Kabila Kanga Batu Bongo en otage. On ne peut pas nous intimider pour le bon on a mis ça. Yémen lobby sous le ministre a démissionné. Il y aura si le soyo Obéli Kabila, Obéla Kabila face aux États-Unis d'Amérique. Parce que bino bon on aura Félix, on a Félix Aza Israël États-Unis d'Amérique. Obéla Kabila ani.
les camions se zarata unango les camions se pesarana suka na onde président cordon arma à lobby donc pour Joseph Kabila fini tellement zaki na volonté te tokeka boiti na suka bande kwana eza moi babiloko bapesaka bango basangisi bango balie bayembi na suka nango bazaka ba congolais tolimbisa peka bango po babande na biso objectif eza que non classe politique ya Kabila ya moyibi ya mboko ya Congo ya koboma batu abu pia donc batika na bango babiloko wana o bosala qui te côté père ya président alors yo zana ba dessus des cartes za Beno Lamba que cache ya démission Beno Lamba ni eza c'est pas Tshisekedi Kabila panelo tonne to monde ezokende la kozo ngama mukende likamande ko poto kota makameza Beno Lamba obi balobi quand des batailles après ça va comme moi la loi la plus forte toujours la loi la plus forte toujours le meilleur je crois que la loi des assumptions en côté les lois doivent comprendre que Kabila a 0 dans le sens que là où nous avons un nouveau président de la République il n'est plus le président de la République le loyo bameli monso dodo surtout makamno qui makamba ba mort ya bande ko bazo kufa na katanga ba lèvement ba combattre la kata pouvoir ba paso daye ba nini ko boka lelo bata FCC PP dans niveau katanga ba ko ba lelo nzembo rai saisonga la muka itumeli makasi c'est comme si aujourd'hui ba se rendre compte que Kabila na bangote mais bilo nde bozo politique na problème makasi parce que Kabila ndenga dans so akila ce pays biso ba congolais ba kinoa to se prendre en charge na bino parce que boye ba sort na bino eza wapi yango to beti c'était sikoyo bande ko kala mingi peut-être qu'on ça prend des charges de nous parce que congolais nous sabi ba vie o botumba batu na permanence bokata batu mike bosala ba crime contre l'humanité vivant sous bénédiction raïs mais le loyo congolais atamboli à comprendre et Kabila comme na suka après Kabila bomo na sort na bino mais son on a ba dessus carte muke tala marambo betama ki kala tika na informer bande ko ba na biso démission et après ça coup constitutionnel de Colombe qui déjà une carte qui était déjà préparée depuis longtemps de conçu ensuite autre menace à Kosakanate bande makambetali ndeko honorable Bahati sénateur Bahati makambetali et qui va reconnaître battre à niveau ya ministère intérieur Kabila sa betaki machine que il faut la garder majorité à niveau ya parlement fait falis alors ça l'angle remonté na bonoko s'imposer ba loi sénat que les cabinets les cas na bimisa Mossar na imposer donc Kabila il va contrôler tout à la fin des comptes ndeko ya président du constitutionnel azaki na sous pression ti ba c'est que non comme élection de gars qui m'avait il faut invalider ce que dit comme chef de l'État. Robert Eloko a obité élection de gars qui m'a bé côté Lamuka côté FCC d'écoutou personne n'a qui nomination bablo qu'on appelle Alukakara à faire échouer le président de la République pour pouvoir son niveau Sénat. Alors sous pression de gars qui m'a mis na bataraïs et na Kabila la bata il y a FCC ne comment pas président de la République. Alors bien en tout cas même bablo il y a Jean-Marc Kabund Oyo autour pour le bango ah malgré ba qu'on a dit secret. Mais il y avait une pression forte à FCC na kata makambona pour Kabundu na cour constitutionnel va valider à côté bah ça non fondé il y a problème il y a ndeko bati tala balongo na niveau ya ministère intérieur ba quel autre niveau à cour constitutionnel que non azam habilité au kata likamate cour asuka il y avait des pressions balko ba rejeter bati ya moni état que makambe comme na kata mboka abi mokonza mboka ceux qui n'a validé bati awa na babu mangai so bela rejeté ba tia wa ba renga pression le qui makas na yo pe babi que non na rejeté ba élection oyo et makina na refusé na boyango en tout cas moko na mo na l'autre côté na mo que façon mais na mboka oh et ça très bien chef de l'État bino so tinga na okufa ndo moni mo konza mboka na déplacement na ko kende la Bruxelles ba mataki avion moko batamboli inde tika na Bruxelles na frère ya l'état congolais ba belge bozo muto bo protéger avant dawana asa maladie donc anda bien asa maladie ba carte moko politique parce que les preuves de Kabila tient pression Kabila doit contrôler le cour constitutionnel a contrôler armée a contrôler CENI a contrôler nion sur la police mais service de renseignement a dit que les coups étaient préparés à beta bord il y a dit que même un coup d'état raté militaire de la terre
nouveau nomination. Vous avez ton limbo, non, mais ko limbo la mouké. Il y avait un coup qui était préparé. Ba meki na niveau saigné simbité. Ba meki na niveau de ko l'homme simbité. Ce que ba benga ki John Numbi, au inspecteur général de la police. Ba bengi num na groupe na ba katakata na niveau katanga, ba bengi batango fo ba groupe stratégie militaire mot de passe pesami. Le roi to meke boté fosco coup d'état militaire ça la mato kangamboka l'état d'urgence parce que il y a maréchal Mobutu. Alors quand PC betamaki le roi Tshisekedi ezaki na moi matoi milaya koyoka le roi pe service à renseignement militaire ya ba mindele aussi américain ezaki na kati wana ba ko fungola tala ko pesa boy na kati na bango ko bosa la pete batamala ba sika ba mamutu na ba raté ma contact à Tshisekedi ya comprendre que abord betami c'est le moment maintenant ko de jeu kuwana yango moni ndeko lwambo aza na kata poto kuna tanga kendaki ataki Tshisekedi aza sous pression le monde bato boma nani juge ya makambetel vitel caméré na mitu o bakomo boma biso awa me pinga naza tala za protéger na la police mais bato la baza ba expert tala tunga la bima démission nga ngo démission nga fait bima public mais yo protéger ngai présent voyageur na yet na aéroport mukolo moko babati avion akenda tika na Bruxelles. Comment la Bruxelles comme mon début c'est présent même bateau tout autour nangai autre travail on la kata koyo kabangote na minute oyo il faut vraiment qu'on tripoter le kwana qu'on meka ko ningisango pour na contrôle carte ezali boye non moni présent contenu ya ko ba secret tout wana lelo yo ki bato etumbele ki makasi ya kai raise kotai ba de jouer ba le batami à likolo Kabila moi vendre mais mouton bengé bébé politicien abeti biloko ndeni nelo Kabila a contrôlé ni armée ni constitutionnel ni d'abord le Kamamosa président de la République a jeté total et puis les amis tout ba awa mokonza mboka aibisi bango d'abord bon moi monsieur président cour asika constitutionnel asika et puis notre homme la carte parmi bateau président nommé mort dans la carte parce que tout le monde déjà bassine d'été c'est mon la carte wana yango moni ndeko bisika za niveau Bruxelles wana apé mafanda na ye mokonza mboka tie na frère de l'état pour dire que la confiance na ye à se protéger après arrestation parce que le mouton a dévoilé ba haut secret d'état un coup d'état préparé contre le chef de l'état ba betango na ce n'est pas constitutionnel ba que ko di bosso kuna mouton zo kamambo kasa mouton Kabila une fois d'abord pour la petite information bobi que ilunga ndinga zana ko zo ko pété parce que majorité parlementaire informateur ba faute qui était président sur la information mais ça il rôle là pour identifier majorité parlementaire du parlement. OK tozo ngano président tozo côté par la fin terrible. On la fin terrible. Allô mamamezo qui est là c'est que est-ce que tu dis que vous avez raison té. C'est que dans contrôle armée cour constitutionnel c'est ndaba boy au Samalonde. Alors vie sociale ba congolais to sukela pa yango nde maman ni kam. Yango no ba diverser na bino ba dribbler population en 2023 ba diaboliser Tshisekedi population a besoin alia maïza la coreza biloko wana ezala koko so pour l'instant alors bino bozo garantie bana mboko bolanda bino bo garantie bangoni non bandeko pour la sécurité d'abord bandeko bolanda biso tolito affaire OK ba audio na tona dernièrement no tona to andi ba audio na taki ya ba ndeko aide pose ba katanga mamezo ko se passer kuna ou bazo buma batu nyonso wana c'est insécurité vie sociale garantie no pesa bino batu boza pouvoir pesa bandeko bota la biso bandeko bolanda biso tolo baboy donc mokonza mboka wezaki important kulukana ko affaiblir ba insistance nyonso ya mabe bando sala ke no makambo ke malamu te comme a komi na garantie na kati ya armée et puis na justice ndebo mona siko mokonza mboka après avoir ya koluka ko nommer ko saba nomination nyonso tout et puis mokonza mboka lubara chaque année boyebi ano abageza année action et ça to continuer ka série ya ba action oye bandoka musa population emso année toya boyo non année sociale donc to kena bango molo et puis ba tout faut comprendre que non likambo etali social eza likambo mondial eza makambuka ya Congo te monde mobimba ba olela sur le plan social donc ba économie zo kita même na ba États-Unis même na ba France
parce que maladie à Covid-19 côté libatu le lobo komika ah bon si raison et ça raison te même beaucoup place yo vandi oui que makambo to chance donc congolais to diaspora ça ba nemo tina quelque chose mikolo ah mikolo antiba tala ko Covid mais c'est tout à fait normal non alingi miracle ça na ko ça continue non c'est tout à fait normal car ndeko wana ale la coronavirus na poto mikolo toza ovana mais ali miracle ça maïcha ça donc c'est tout à fait normal bon pesa mokonza mboka temps avec le temps bon mona ba maramno sunenge eleka je suis sûr eleka malam parce que IDP c'est bitumba état de droit et puis le peuple d'abord bande kotoza na bango la coalition de balinga marambo le peuple d'abord donc avec le temps vous comprenez sur eleka malam. OK merci to comme tozonga président ama président bango ba sala lo baso na o na kata ki o ba par rapport à marambo état no social que na crise économique et bâtiment daté c'est vrai mais ce qui na Luanda awa obi que ça donne une valeur il y a 36 quoi 36 000 quoi mais Luanda kuna ntongo bato ba déjeuner bien c'est ça la comparaison n'est pas raison président Luanda 36 quoi 1000 et comme il est 80 900 $. Donc tala est triplé n'a que triplé pour dire que ma crise c'est vrai donc ma crise économique c'est vrai bête frapper monde métier ah social abattu moi passer parce que bandit de loté biso il dépasse tout le peuple d'abord on est quand décollant tout le bas awa toye uniquement pour la population que toye ne conseil la bino mais to kutani na kata ba croque à jambe ce que to comme ko buka to élaborer chemin bon moi la calamité d'abord crise en bête mais so tel pega bien la vérité moi ba to moi fou mouké ba to moi to so nga mouké moi te besoin de mouké mais to la besoin de mouké parce que to moni mo konzamboka a osé année blanche n'y est la mamboko à cause de la maladie mais dans quelques jours avant la maison antique bah finaliste aussi ça et puis au monde qui est le loyo ma kametali bah frère scolaire la famille bah le soin monté au moins que peuple congolais fandi ah surtout on faut un minerval là le loyo gratuité enseignement et ça bloque au colo bah ils ont ça peut social la carte ba foyer la carte ba famille mais pour la ma kametali tu malewa so le loyo qui na mujimai OK na kasa ekuna gouverneur biso maweja lelo saka maïs na biso qui très grave ba so à l'époque na époque ngoika sanja moi ekolo maïs wana ba so bango la valeur il y a 4500 mais lelo ekolo maïs c'est na 700 francs congolais donc masangu centre masone za ki bana kina ba otala ba ocha ba tango zo ebisa bango centre masone kini bali wana kuneza eza province ya bandeko na awande ndeko na ngai eza bon gouverneur les seules provinces o IDP soit Kamoko kuna de la RDTP eza ka Kasai wana maintenant ba gouverneur na sozui awa lelo ba gouverneur ba se rendre compte que o tikana ya kampandi pandi na otikala obi que influence wana ya katanga influencer ba influencer na kata kishasa pour le temps bandele to fungama ablo ya awa mais qui ne kotonda na oki dernièrement à niveau ya ba Congo awa to kalami to le balos awa de l'os en vrai ka kosakanate mais ils a deux le début à commencement toujours si ko bloc abo temps mo konzo azo lancer peut-être année sociale obi que na kata mboko les scènes importateurs abano ko porter ba bloc abo les écolifs président a tout annulé d'écrivana le lobe opérateur économique c'est à libéraliser rabi motonio surtout la ba moyen à la profit ba congolais n'a pas sur présent à niveau Belgique à au moins 80 quelques ba de la biso ba au bazar ba mission na ba pour investir ba ko investir na kati Kinshasa na kati DCA président c'est ba ngwa bibo pesa confiance boya ba lobi président soka établi ka justice na yo wana to moni boy mbongo yango yo lelo ba congolais bazali bana ba diaspora au monde na confiance ba opesa mokondi et puis congolais ko se retrouver to pesa temps na temps mais je crois que les cambachis oh ils allaient bataille photo bonnement parce que to préparer 2023 par rapport à ma campagne politique d'élection il faut bien vraiment soutenir Mokonzamboka pour social à Congolais et Mekago. OK, ah to tika na 10 minutes, c'est comme de Israël au Baka journée ça azan de connecté donc ça et ça fait débat pour un point IDP ce que to coach ngwa. Tabi que différence c'est ça là ah na bien avant de boîte là journée ça azan de connecté 2022 ça koya parti n'a pas les bazar qu'on s'organiser jusque bien IDP bolé la 2023 qui ont vrai sous candéni to baina la fin terrible après to pesa présentement boza le basuka poto chité
IDPS tout est planifié quand de Tolobara tout est planifié. Oui bien IDPS aux arana doit erreur na biso IDPS au bat basepela comme un sengo mikoloya 2023 bien sûr ba tout ba se préparer biso pe na IDPS tout se préparer mais elo mo no signalo antibal za calme na zo senga la bande on nga ba diaspora ba za calme boza la calme pourquoi bo social au boganga social et ça propagande ya liboso au IDPS M susu asimbi me boye baté donc mikoloya bo comprendre que non IDPS a s'avancer mbalamon ko le kaku na biso bato to préparer maponami quand même pas préparer qui moi sina tambola qui oh papa bayokana ki 2023 caméra boyna boy mais ba bosenge ko kaka caméra wana bayokana na mokonza mboka so na su majorité aux premier ministre le fait que ma premier ministre était accord et koufa mais bazo parvenir Coco ça peuple na likambo accord de jeu koufa au 2023 oh la constitution na biso toza 5 ans renouvelable 5 ans comment mokonza mboka ko sala accord na muto ba 5 ans tiki na pesa yo tout mécano sur la moi muké non kongola lika ba ko sa e balo bale likambo lo kutande ya nzima donc on voit où est la vérité comme on a dit il y a on a habité IDPS tout est planifié et ça ba carte musu to ko le katebo to loba donc nyo to ko loba te biso mto simimboka M sous totika na des ans M sous totika ina neto sopé le ronyo sous kongola lukaka ils a déjà propagande il y a on a biso que non boza la calme tout est planifié boza ya aussi OK to un côté au présent moi très bino boza musala punda to mona dernièrement mon konzemo ko to za la matanga ma ceci ye on a kabundi l'homme qui chichote à l'homme qui chichote à l'oreille du président vous n'avez qu'à bouiller c'est quoi voir Kendo Jacques Men au moins très bien bat beaucoup vous avez na era barso vous avez ça mais c'est quoi moi très bien boti kate pratiquer en confiance à 100% Kaboun à confiance à 100% d'abord l'état d'esprit commentaire na l'état d'esprit d'abord il y a mis balai de pêche tout là on s'en appelle de quoi c'est biso ba minute ba individu a vraiment la carte de pêche la carte depuis tout le monde la carte de pêche na benga le deux bébés tambourinaires le deux bébés c'est Augustin Kabouya qui dégage l'odeur des mensonges je vous dis il n'a pas la confiance des chefs de l'État président qui a fait cette information le chef d'État a reçu non pas acharnement tu sais bien bateau bazan nimé la vérité ba ko supporter bêtisement mouké les gars 2 minutes il y a pas tout dans 5 minutes par rapport à ça tikana ibisayo hier le président a reçu cette aventure pardon il a reçu bande konabiso ya Kasai Munyo Soto occidental na kati wana na matanga il y avait Jean-Marc Kabound il y avait Augustin Kabouya pour na liwa maman na biso c'est ici là kufaki wana. Alors raconte après Matanga président Bengse Bamba Kouta parti. Mais nous avons toutes les informations à partir. Le président a déclaré à Augustin Kabouya et d'abord la information aux président. Yo za kunate aux informations. On appelle ça information ba détail ma casse pour 2 minutes, 2 minutes. Sentiment la publication autrement dans les réseaux sociaux, il y a des gens bavandi. Dans une émission la carte raconte on a chef d'état tous les notaires il y a Kasai. Abila bango le parti n'est pas un parti tribal. Balobi na kata bango nyonso ils ont condamné Augustin Kabouya et Kabound Balobi que d'abord basta à l'auteur te ya kamba IDPS a eu un problème très sérieux et na kata même réunion na tu sais que IBC bango il faut baser dans la légalité pour votre information avant déplacement tu sais que à la Brazzaville qu'est-ce qui s'est passé. Et d'abord, il y a des publications par-ci par-là. C'est que Ndenge Azaki n'a mécontentement le comportement. Il y a Augustin Kabouya et Kabound d'aller en public, de parler de bêtises. Et que des gens qui engagent et parler à haute voix que nous voulons la démission de l'un qui est maintenant, à le cœur du chef de l'État, qui prend maintenant l'intérim de premier ministre et le message qui compte comme ministre intérieur. Tu as dit à haute voix et tu lui dis quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous voulons la démission. Qui demande la démission? Combattant IDPS, 4 IDPS, nous devons payer IDPS. Basant à la contre la vision du chef de l'État. D'ailleurs, mais attends, tu sais la confiance. Si la confiance n'a pas 30 secondes. C'est comme toi, c'est que ça Kabila le dernier jour. Bon, c'est que ça sourit. Dès mon caméra. Tu sais qu'il il est rigueur comme Mobutu, il est souriant comme Kasavubu, mais il est dynamique comme Lumumba.
Oh, bah critère bah PSI bah catégorie et puis Nasukabi, il est démocrate comme son père. Etienne Tshisekedi de Mulumba. Et il dit encore quoi? Babi caractéristique na Tshisekedi de Wana, il est pas seulement politique, pas seulement diplomatique, mais il est aussi à l'écoute du peuple. Pour dire que pour acheter moi Mitopé Singaï, Ndeko Gisèle Kabouya et Jean-Marc Kabonde, nous devons rentrer à l'égalité à parti. Qui dit l'égalité à parti, doit respecter Mibeko à parti. Aujourd'hui, Kakonde a reconnu officiellement la texte UDPS. Oyo conseil des textes Kati. Ba débat comme ba débat moko d'abord wakwenda tout le bateau Congo abi. Ceux qui ont confirmé déjà tout ça c'est le territoire. Alors Kabouya na Kabonde compte tenu il y a mal gestion UDPS, on croit que bazana un intérim jusqu'à élection à chef de l'État. Tandis que porter connaître ma division. Ba fédération ça triple quadruple. OK na ba niveau il y a ba section que le batté. Na niveau en Mboka, na niveau 4 parties, tout ça désorganisé tout idée mon côté. Comment ils peuvent faire que Tshisekedi a réussi l'élection? Il y a un épisode que les deux bébés tambourinen Jean-Marc Kabonde et Augustin Kabouya, ce sont des gens autonomes qui n'ont pas de région de de peste et bientôt là directoire. Et c'est moi qui engage. Comment le remonter? C'est moi qui parle. Mais dès que c'est moi qui parle. Kabonde et Kabouya. Lilobasuka 30 secondes. Liloba suka 30 secondes Antiba Lopesinga na profiter ka kosenga na ba congolais nyonso ba Holanda ngai to continuer ko soutenir mokonzi mboka et puis ba konzi à parti to continuer ko soutenir chef de l'état. Pourquoi yene mtu aza en tête stopper azali konzi oyo mema mboka na biso maleme beti état de droit et vanda. Donc oza mosala nzambe bondela pona mokonzi mboka osala musala maboko yaka tsa maboko na opepo na mboka na yo République démocratique du Congo na ba balinga la fin terrible na pesi bino mbote mingi yuka buku vena mukuna odon lubenga bino na Paris na pesi bino mbote mama Yvette na popo hôtesse de bon de cours de grand na pesi mbote mama Yvette bino nyonso mbote. Donc la fin terrible alingi bino mingi. OK na wana to comme na suka émission na biso na bengisa de ba membre ya IDPS au basa décryptage beaucoup tout dans la tête non yo amara bata IDPS batala munga numéro ezawana oza richesse oza besoin ya awa ndeko nani mutoto na nani ndeko mutoto na yamba awa ndeko musu ya PPD yamba eza créer démocratie bango so mon tout à tout moment ba lekana ah pas baza disponible moment na so na bengo bayaka yo po tala ngoza muta parti musu oza muta société civile na yamba muta film awa yaka obengi numéro antibal to yamba osa décryptage ya actualité politique non numéro de baza da ngoda to ko da suka 243 11 30 636 plus 243 11 30 636 aussi biso toujours à l'écoute pour le conseil merci beaucoup. OK merci on comme na souki émission na pesi mingi na caméraman ba caméra John Maboke Bende affaire à suivre. Tiens pambola bino ciao.